Bande ko balandi ya émission balobeli mboka na tonde bino botondi mingi nge bosili bozali toujours kopesa sa confiance na émission na bino balobeli mboka bongo bandeko esengeli penza to yeba ete République démocratique du Congo ezali mboka na biso mboka eye esengeli to linga yango lolenge to mesene parce que soki tozali kolinga mboka oyo te mambi makoyeba ko zongela ka biso mikolo na oyo ezali koleka bongo bandeko na tondi bandeko nyonso bozali kota émission eye botondi mingi bino bozali kona du côté ya États-Unis merci na bino bandeko ya États-Unis merci na bandeko bazali du côté ya Canada bandeko bazali na Australie merci na bino nyonso na sengi merci na bandeko nyonso bakotala biso na France bandeko bazali na Belgique na bosanité wana kolobela la grande dame madame Louise Nkoyi na famille na Mobimba Nzambe bana ko batela bino bandeko vraiment ezali esengo makasi merci na prophète Konde Polo Dominique wazali leader ya confession religieuse Lilo Bananzambe na madame na mama Asaf bandimi nyonso ba staff na nyonso ya église Lilo Bananzambe lelo penza na ko tourner émission na place moko différent une place différente par rapport ya bisika nyonso na tournaka parce que tozali bongo ko tourner émission na biso non loin ya esika wapi bazali ko sambisa bongo ndeko Constant Mutamba oyo azali bongo ministre d'état ya justice honoraire bongo yango wana to ko tourner esika na bisika ye nouvelle tendance télévision pe Molière canal ezali wana pona ko pesa bino ba information lolenge et sengeli penza sengeli boye ba ete d'abord na ba info ya mokolo mwa lelo tozali kotalisa bino ete boye ya ndeko Constant Mutamba na kati ya cour ya cassation esika mo bazali ko sambisa ye audience ezali bongo tomonaki bato ko tonda penza ebele bomoni bino moko nde bato bako tambola wana na kanisa régie akobongisa bino bomona bino moko ndenge nini bato batonda ki penza ebele na esika wa pito zali ko sambisa ndeko Constant Mutamba po ete mokolo mwa lelo nde ezali bongo mokolo pona koyeba kokata penza likambo hena pona koyeba ete ndeko Constant Mutamba est-ce que ya solo bakokonda akokoto boloko na 10 ans au ministère public azali ko proposer topé bakotika ye na liberté wana régie esime bongo na ndeko Jordan Panzu réalisateur le plus attitré ya émission balobeli mboka yende aza kobongsa ba bilili botala bilili lolenge kani ndeko Constant Mutamba population eyaki bongo kotika ye tango akoya kuna na kati ya cour ya cassation. Le ministre est là pour la battre, le ministre a besoin de résidence. Laisse sa vitre. Laisse sa vitre. Voilà. Une mobilisation spontanée, comme vous pouvez le voir. Là, nous ne sommes qu'à ma campagne, Laliema. Je vois la foule. Bon boulot. Vous l'avez vu de vous-même, de vos yeux.
Consangaliema m'accompagne. Et regardez la mobilisation naturelle. Le leadership, ça se crée, j'ai l'impression que là, mesdames et messieurs, ça va piquer haut. Ça va? Voilà, vous les voyez, avec tout ce qui s'ensuit derrière, l'encadrement de la police. Moutamba dans son véhicule est descendu. On va retourner devant, vous allez voir... Saint-Luc m'accompagne, alors qu'ils sont encore à quelques 5 ou 6 kilomètres de la ville. Ça va? Un homme en face de son destin. Voilà ce que nous pouvons vous montrer. Comment l'on crée un leader. Et là, on est en train de créer un futur leader. Retenez cette date d'aujourd'hui. Avec ceux qui ont... Police, azobundana na peuple. Police na peuple, affrontement avant comme un magasin. Ozomona na bagaz. Aux emblémas, il y a aux emblémas. Il y a un embléma, pardon. C'est bon. Waouh. Waouh. Babeti bagaz. Babeti bagaz, babalusi kara ministre. Bozolanda image nyonso. Bon, en fait, la Cour de cassation nous a fait une correspondance en disant qu'il s'agit d'un report lié à l'organisation et on prend acte. C'est-à-dire dans les 5 jours, nous reviendrons pour qu'on prononce l'arrêt pour notre client ou contre notre client. Votre client était déjà en route en train de venir. Oui, ici. Malheureusement pour lui, c'est vraiment un habitué des textes. Maître Constant Moutamba était en route. Malheureusement, vous savez, avec les embouteillages, il a donné sa volonté pour venir afin qu'il puisse être acquitté aujourd'hui. Mais malheureusement, avec les embouteillages, malheureusement avec cette correspondance disant que les reports est dans les 5 jours. Bon, c'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Bon, ils disent que la raison c'est lié à l'organisation. À l'organisation. C'est-à-dire? Et nous sommes des respectueux des textes. Et lorsqu'on dit c'est lié à l'organisation, comme nous ne sommes pas membres de la Cour, nous avons seulement l'obligation de s'incliner et avoir la suite. Bon, tu comment on a bien mokolo lengenini de Constant Moutamba à Kotoki Penza kuna na kati ya cour ya cassation malgré ba troubles signalés sur le colonel Mondjiba Itex magasin Kitambo, ils exigent que leur leader poursuivi Alan de la chemin na cour à donc bato bazali kolanda de Constant Moutamba. Bon moi ba nungu esalema ki na Kitambo du côté Itex TB moi bisika kilikili pour être bato bazali kolanda Constant Moutamba pona kokenda komona esambiselo na ye lolenge kani bakokata penza makambo na ye. Constant Moutamba a été prié de retourner chez lui alors qu'il se rendait à la cour de cassation pour prendre un verdict pour son verdict. Donc bandeko likambo ya ndeko Constant Moutamba nazali ko rappeler bino ete jugement oyo bino nyonso bozelaki pour ete baye bana kokata likambo oyo ya ndeko Constant Moutamba esengeli boye ba ete basili bongo ko poussa
verdict Yandeko Constant Moutamba et salemi les sous les lotes verdict Yandeko Constant Moutamba et pour Sami Bongo mokolo mois le 1er septembre mokolo mois le 1er septembre de verdict wana et Poussani vraiment ezali et si nakanisa et tout le coup ya batonio so bayaki pona ko mona penza makambo wana et cette foule immense parce que bato babanda kolala wana presque semaine mobimba il y avait toujours des gens qui passaient nuit chez Constant Moutamba, raison pour laquelle aujourd'hui là le 27 qui prévu pour un verdict il y a Constant Moutamba basiliko pousse yango Cour de cassation a poussé yango mokolo ya le 1er septembre le 1er septembre nde verdict eko pesama nde bakokata likambo ya ndeko Constant Moutamba justice ba contredisaka yango te justice esi esali mosala nango justice esi elobi oye esengelaki eloba kasi biso peuple congolais esengeli toyeba ete justice tanga sara likambo na ye bakataka yango ata mokete. Maître Joël Kiteli, bonjour. En tout cas, on est arrivé ici déjà vers 7h, vous étiez là. Dernier jour de procès dans l'affaire Constant Moutamba que vous défendez parce que vous faites partie du collectif de ces avocats. Dans quel état d'esprit vous entamez cette dernière journée d'audience? Sereinement prêt, puisqu'on est habitué à attendre quand la Cour se prononce où les instances judiciaires rendent leurs décisions. Nous avons fait ce qui doit être fait, ça veut dire plaider, montrer par le voie du droit tous nos argumentaires tendant à défendre le client. Et nous sommes sereins en attendant la décision qui nous sera communiquée par la Cour une fois réunis ou siégés. Quel est le message que vous lancez à tous ceux qui attendent, qui voudraient venir soutenir Constant Moutamba? On entend à gauche, à droite non, des manifestations. Je crois qu'il y a eu un réquisitoire demande la réquisition demande de force signée par le parquet près le TGI Gombe. Toutes les personnes qui veulent soutenir Maître Constant Moutamba peuvent venir, peuvent le soutenir. Mais nous les rappelons, c'est dans la légalité, dans le respect de la loi, en évitant de troubler l'ordre public, en évitant de s'adonner à tout acte de vandalisme, en évitant de faire tout ce qui ne peut pas respecter les lois de la République. Il est légaliste, il n'est pas un incivique, Maître Moutamba, il respecte les lois de la République, mais également la Cour. Ils peuvent le soutenir tout bonnement, tout dignement, sans violer la loi. Le parquet, tout comme la police, a le devoir de mettre la main sur ceux qui violent la loi, mais néanmoins, ce n'est pas un appel à la désobéissance civique que nous faisons. Ici, par exemple, dire, en lisant l'esprit de ces réquisitoires, cette réquisition, il essaie de rappeler qu'il a été dit, la police va interpeller tout celui qui a le figie, le polo, la photo ou qui scande le soldat à la gloire de Moutamba. Nous n'allons pas accepter toute attitude qui effrène les droits et libertés fondamentales. Quelqu'un qui porte le figie ou la t-shirt avec un signe distinctif identifié à Moutamba ou qui scande un cri soutenant Moutamba ne commet pas d'abord l'infraction. C'est le comportement de celui-ci tendant à troubler l'ordre public ou de voir des faits, d'autres éléments qui, ce comportement peut être qualifié d'infractionnel. Mais arrêter quelqu'un puisqu'il a l'effigie de Moutamba, ça, c'est de l'intimidation. Nous respectons le parquet, nous respectons les lois de la République et Moutamba, jusqu'à ce stade, il demeure présumé innocent. Il n'est pas condamné et que celui qui le soutient ne commet pas une infraction. Qu'on ne fait pas croire aux gens, si vous soutenez Moutamba, vous commettez un acte. Vous commettez une infraction. Si vous avez l'effigie, vous commettez une infraction. Non. Cette attitude de l'État policier, nous n'apprécions pas. Nous pensons que les uns les autres doivent faire ce qui doit être fait d'application au respect des droits congolais, au respect des libertés fondamentales de notre peuple, car chez nous, la liberté de culte, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de penser est protégée par la loi mère qui est la Constitution. Et nous estimons que le parquet se verra
dans l'obligation d'appliquer la loi et de ne mettre la main cassée qui viole la loi. Considérer qu'un t-shirt, un cri en faveur de Moutamba est un acte qui viole la loi, c'est l'anarchie. Ça, nous ne soutenons pas. Merci beaucoup, maître. Rentrée scolaire l'an 2025, l'an 2026. Le ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté fixe la date de la rentrée scolaire au 1er septembre l'an 2025. Des millions d'élèves de la République démocratique du Congo reprendront les chemins de l'école pour une nouvelle année d'apprentissage et de défis. Donc la rentrée scolaire, baboti, penza likambo yona lobaki na kolobela yango, ndenge ba parents ba sengaki ngai molu ba bwende na lobela bango, vraiment rentrée scolaire oyo ba parents ba bengi ngai na ba province nyonso, bazali kolelela tata mokonzi ya ekolo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kosenga ete mokonzi mboka eske budget ya mboka na yo esimbami na vice premier ministre ya budget ndeko Adolphe Mozito, baki kotala te na budget nini baki kosala pona ba parents, peut-être ba parents bazali kolela ete bazali na ministre ya finance baki kotala te loko ni baki kosala pona rentrée scolaire peut-être ba boti bazali kolela koloba ete le premier yango lobiawa mokolo mwa lendi misolo mizali te po ete basombela bana biloko bawenze pe totambolaki na bawenze penza mwa mpasi ezali mais baboti les parents n'ont pas encore de moyens pour na kosombela bana ne fût-ce que makambo matali bana donc ezali penza likambo ya pasi mingi penza donc ezali eloko moko esengeli penza l'État atia mayele na likambo wana. Tozke ibongo na ville province ya Kinshasa ou etali ministère ya santé ya ville province ya Kinshasa engumba Kinshasa ou esimba mimbongo na ville ya Kinshasa esimba bongo na le gouverneur Daniel Bumba oyo penza mikolo na moni alamuki pona kusala penza misala akoluka kubunda po ete kisasa na ye eba na kubonga bongo bandeko penza ministre ya santé provinciale na kombo penza ya docteur Patricien Gongo mwana mobali oyo penza zali ko sepelisa peuple congolais. Vous savez mes frères, souvent Kinshasa to souffraka na makambo matali santé. Vraiment ministre provincial oyo na kombo ya ndeko Patricien Gongo, un médecin de carrière azali ko sala musala moko monene pour la province na ye ya Kinshasa parce que province azali ko fanda ezali province ya Kinshasa esika wapi na compte ya parti politique na ye mouvement de libération du Congo MLC oyo ezali parti cher ya VPM ya transport de ko Jean-Pierre Bemba Gombo esika wapi na komona bandeko René Bonganga président babembiste vraiment que je salue à passant docteur Patricien Gongo ba utai ko sala musala makasi. Je vous ai montré comment est-ce que l'État congolais a bimisaki misolo, comment est-ce que l'État congolais a bimisaki mbongo pour na kopesa ba sinistré o bazindaka na bambula o ya makasi eloko wana ezwi ba millions et ba millions et belé l'État bimisi pour na ko salisa ba famille wana nyonso bato wana bazali ko souffrir to mona ki na kati ya stade de martyr pe na stade de Tata Raphaël bisika kilikili kasi ba pesa ki bato wana misolo kasi ba oyo batikala ki bisika mosusu lokola na kinkole balelaki balobi ete papa docteur Patricien Gongo yo zali molobelia population na etali santé yo no zali ko landela biso epai ya Fachi Beton po ete bayiba pe na kosunga biso tozwa bisika tozwa mwa misolo tolongwa aweska tozali ko vanda le bongo penza docteur Patricien Gongo na abetaki mbela penza makasi mokonzi ya mboka ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki penza lokola motema ezali ye monene asilaki penza kosala action monene ndeko Patricien basalaki descente bomonaki bino moko na bosali descente wana mokola liboso VPM ya intérieur ndeko Jacquemain Chabani yepe azalaki botala l'image ndenge nini docteur Patricien asalaki descente kuna na kinkole pona ko pesa ba sinistré misolo euti na l'État pona ba yeba ndenge nini ya koluzwa bisika nini bakoki kokende ko continuer survie na bango bazwa bandako bayeba na kovanda yango wana boyoka ndenge ba mama balelaki basengaki merci na président de la République basengaki merci na gouvernement pe basengi merci na docteur Patricien Gongo oyo azali ministre provincial ya santé ya ville province ya Kinshasa. Ngalo zomona babakanga na Kinshasa oyo ndoki ale mobali lelo fatia lokotinga na meliti na tongo na pokwa na le fufu na tongo na le fufu malili na 10h na meliti na pokwa na le fufu batu nyonso babando cholanga bazozela bamona enveloppe fatia opesanga akomisinga mutu
apesi nga valeur ya nake mpe bona tangi mwa mbongo ya kodebrouye nango mpo bana nga batanga siko nani akoloba lisusu oyo mpenza awumela seko na seko ya biso chilombo umela facile biso awumela yaya awumela ya biso kaka boye mbote lisusu tosisaki Martine na tata Raphaël lelo tozobanda kinkole Nzambe abatela yo mbongo nazwi permettre nga nazwa ndako nalongwa place ya mai oyo etikali mpe nasala commerce. Napesi merci na président na biso ya mboka Fati, napesi merci na ministre, napesi merci na bandeko nyonso basoutenir biso na circonstance oyo. Bon, nga nazopesa merci na président de la République pendant tozalaki pendant 4 mois alesi biso kitoko azwi so na biso ya kolia kitoko akipe biso kitoko vraiment tovandaki bien tozalaki na kimia mais asungi biso lisusu apesi biso baenvelope po tobungisaki babiloko na biso tobidaki asungi biso tokoka isu kozwa bandako tokipe lisu mabota na biso yango naye kopesa merci na président de la République Nzambe apambole vraiment bisika azali nga bateli biso alongoli biso na danger tolingai tokufa aye abombi biso aleisi biso kitoko na bana na mibali ti pe apesi biso oyo ebongaki biso tosungama tovanda en tout cas topesi papa merci Fwachibe grand merci Fwachibe to obateli biso pona bulamu nyonso osali Nzambe apesi makasi apesi intelligence lokola apesaki Salmon odirige mboko itina suka merci Fwachibe to ministre provincial a santé Nzambe abateli yo parce que abombi biso alekisi biso période ya mabe période ya ba épidémie période ya makambo ebele ye abateli biso asungi biso na makambo nyonso Nzambe abateli yo Fwachibe to atala ye bien Fwachibe to abomba ye bien Fwachibe to abomba ministre oyo merci Fwachibe to Fwachibe wana bouti kotala bino nyomoko bo vivre yango vraiment en live modèle nini ba sili penza ko pesa ministère de la santé et sili penza ko pesa ba sinistré oyo esengelaki ba kamata to kokenda sikasika wa na lombango penza ko continuer émission na biso wapi wana bozali komona révélation choc oui salemi bongo na etali ba braqueur oyo basila ko kangama bato ba betege bato ba braqueur topé ba criminel bato ba ko alevaka bato ezali ko salama complicité balobi était révélation choc des braqueurs arrêtés confirme la complicité entre bandes criminelles et certains éléments de forces de sécurité. Ils sont actuellement interrogés par la police de lutte contre la criminalité et les stupéfiants. Bande Kolikambo ezali ko sala pasi tant tozali ko mona penza soni ezali te koyoka makambo ete bande oyo ya ba criminel ba ko coopéraka na ba force oyo ya sécurité ya mboka ezali malamu te mais écoute chapeau na ba service oyo ezali ko interroger bango esengeli makambo esila comment boko zala contre pays na bino boza ko semer ba trouble ko sala ba crime ezali malamu te en image le réalisateur Jordan Panzo. Captain Tendato. Oili ngani? Musukana nani? Na kangao nani? Kangao na manduki na kalufungula kapeti na kisasa. Na kisasa? Bukanga maina nani? Tawo na kangao. Mama rapis moi va 24 personnes. 4 verselaires na bisoba criminel 20 qui sont là. La 20 compte. Tangena ba komba ba kioso. Anju, Kongo, Oscar, Otukamana, Bango, Lipasa, Shimbia, Lipasa, Ngai, Chasa Makaba Alain, Naza, comment on peut dire Mingai? Comment on Naza, oh, il y a un lox, voilà, petit mille, voilà. Na petit moment où t'as Angola, Barana Shimbia. Bangolé, voilà. Bangolé, voilà, il a Shimbia. Diallo, Nabi na filé, Azam, Mabi na filé. Azam Makala. Oui. Ekofo. Na Ekofo, nani Ekofo, on a Wata, mkusi na Ekofo. Oui. Il s'auto fait. Oui. Amongala, Wata, on a eu.
Bon, combien il y a Tokimaki na évasion. L'évasion, ouais. Évasion, c'est un na Wileri, wana, tout prison makala. Tout prison ya Ndolo. Tout ça, ma makala. Na retour, la mission, tout makala, pour samba, na moi, sambu, la wana. To kopera na chef, chef de bande. Congo. Nda kopera na chef Emoti. Ozaka chef ya escort ya wana escort biso to ko makusa kuna. Wana kitaka na bandal wana. Ba kopera na Congo, mambasaka ba edite po asiju ba chaka biso bakakate. Je ba chaka biso bakakate donc Congo nda kopera na yi. Nda kusa biso facilité ya go sauter tokima. Pour kima. Bon, talanga awa. Makonza. Bokima na comme les armes. Ngana kimaka avant mais kimana arme moko. Ngala kilomwaka déjà avant. Batikala kala pisi. Nani oya kima wasima munduku na boko. Laka panzu na Congo. Bango batikala na arme. Wana sa kei déjà na Tchasa. Bokina des armes. Moko. Arme moko. Waka mastor. Tokonzi. Bosali na muto yo bakuponi. Parce que yo nano okanga makano te. Tinde bango ne stokanga bango yo tiko kanga mana yo te. Na yebi bakunyo sona sala na zina nga. Na boko sana mokote. Mokote. Bon. Oh, yo tant bango va s'évader. Vous savez combien de coups? Tant on va s'évader, panzu a localisé nga, a bengi nga. Nazaki na boma, à l'époque na va na boma. Aidi singai yaka na Kisasa. Na komi na Kisasa, nazaki na vide. Tant on aidi singai, il y avait une arme tikala na kini. Il y a Bangolais, Léo, batambola Léo, Patrick, Rasta, Panza. Boy. Arme wana bo récupérer qui moza na singa rouge. Oui. C'est ça que ngana bandaki opérer na ngona kuo babenga nga yango basingisa ngana mapo. Tokenda ko sala kuya bakole na bango. Tango baki ko sala kuya lemba o bapolisa ko faina mona moto. J'ai refusé bango bazaki bakenda. Baza Naibisi bango na kokende te na koparticiper te. Pona zomo na mbongo te na kokelukela makambo na mboma mutu fati mutu akufanere. Bakenda batikanga vers Wileri. Nazui moto na zongi na olala à l'époque na ndako mukengeshai. Bon. Oyo ya Libanais ya pleine victoire. Zala clair. On va pousser dans Zala clair. Il y a pleine victoire. Panzo, vous avez combien de personnes? Tozalaki Panzo ngai moko Zemanga Wata Maso. Oui. Oui. Wata Mokondi. Oh, il y a Libanais. Tu projeté. Boy Mokondi. Nani ayaki na kopo wana ya kotake Libanais ya pleine victoire. Ngai nazaki na ndako Panzo abengi ngai tokuta naye na edisi ngana na eloko te na okita Kongo sa. Ko so makambo bela. Okonzi mutayaka na papa wana iza kalenda. Batuni nga kutuna. Wana ko bino. Lo papa. Aidisi ngai yaka tanza musala oyo ezake no. Loko linga kotika musala linga so musala te oyo ezosala okotika. Aidisi musala nini? Aidisi ngai loko te. Aidisi ngai yo na groupe noza combien de personnes aidisi na zanga moko. Ozana nini aidisi na manduki. Mais nazana sima ina kati. Donc sima masasi. Oui, wana osokele. Aidisi ngai calme-toi na kopesa yo masasi yaka. Je me suis déplacé place na zakina ndako mukengesha na aidisi mkongesha. Loko zana moto sika mema ngai. Tokende tokuta ina bango na wilani. Apesi ngai Dani, petit Dani. Camarade de Guaïber. Après, si ma massage, na chargé 30 balles na chargeur. Na vie chargeur, on sous 30 balles, ça fait 60. A doubler, on a scotch. A tiango wana. Na la ebisi musala ni nto sala. Ba ebisi ngayo, moni place mayo eza, mutu ka moko ya pembe. E uta kota RTNC. E ko ya boye. Mais musala o eza ya Caleb, un certain Caleb. Na mona ka ete. Na ebisi Caleb ya monani. Nani? Kongo abeta masasi bazaki na ranki na mwasi, c'est l'obe formation na bango. Nde muninga ni bazana ranki na mwasi, moi abimaki na mwasi ya Kongo abeta masasi na libumu. Bakenda oyiba ngana zalaki. Na benga via ebi. Na pesa information que non. Bon. Wana Tokai du côté du ministère de Finances, et Sika Wapi na Kinshasa, 49 km de route pour concrétiser la vision du chef de l'État en octobre l'an 2024. Sous l'impulsion du ministre de Finances, Doudou Fouambali Koundé Libotaï, la capitale a lancé un vaste chantier de 49 km de réhabilitation routière. Une décision prise dans la rapidité et la rigueur avec un protocole signé en 72 heures, preuve
d'une gouvernance qui agit. Chaque route réhabilitée, c'est un quartier désenclavé. On dit un commerce facilité. On dit ceci, un commerce facilité, une dignité retrouvée. Un pas concret vers la vision du président Félix Antoine Tshisekedi, des résultats visibles pour le peuple. Total à image d'Ango Yambote, Tozonga pour commenter. Aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du rayonnement de la ville-province de Kinshasa un enjeu majeur de ce quinquennat. C'est ainsi qu'il a instruit le gouvernement à envisager des possibilités d'apporter des subventions et des transferts à la ville pour qu'elle fasse ce qui est nécessaire pour rendre cette ville plus propre qu'elle se présente aujourd'hui. Et pas plus tard que la semaine passée, son Excellence, Madame la Première ministre chef du gouvernement, avait réuni une grande équipe du gouvernement autour d'elle pour essayer d'explorer les voies et moyens d'apporter les concours à la ville-province de Kinshasa dans cet objectif d'atteindre les orientations ou de réaliser les orientations du chef de l'État. C'est consécutivement à cet état de choses que le gouverneur de la ville nous a approchés après ces séances de travail pour essayer d'examiner ensemble la faisabilité de l'apport que nous pouvons mettre à leur disposition en ce qui concerne l'assainissement de la ville, les travaux de curage des caniveaux dans les différents bassins versants, mais également les travaux de voirie. Tous les Quinois et toutes les Quinoises qui sont dans cette ville peuvent constater l'état d'élabrement très avancé de la chaussée dans la ville. La ville nous a présenté des chaussées urgentes qu'il faut réhabiliter. Nous avons retenu l'avenue Kabinda, l'avenue Assosa, l'avenue Kalembelembe et d'autres segments de la ville qui nécessitent, dont Bokassa également, qui nécessitent une réhabilitation urgente. Au nom du gouvernement, pris l'engagement avec l'ensemble des services spécialisés du ministère des Finances, dont notamment le bureau central de coordination, le BCECO, d'apporter à la fois notre expertise en tant qu'au pouvoir central, mais également notre appui à la ville pour la réhabilitation de ces voies d'accès rapide au centre-ville et ces voies qui vont désengorger et alléger les embouteillages que nous constatons sur la voie publique. Mais également en demandant aux acteurs de la ville de veiller à ce que la qualité des travaux qui vont être réalisés soit au rendez-vous et que pour cette fois-ci, les chaussées soient réhabilitées dans une perspective de garantir leur utilisation dans un délai plus long. Parce qu'il vous souviendra que nous avons, à la fin ou au début du premier quinquennat du chef de l'État, réhabilité presque toutes les voies dont nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous avons pu constater? Après un court moment, tous les travaux qui ont été exécutés n'ont pas été d'une meilleure qualité. Et maintenant, nous revenons à la case de départ. C'est cet état des choses que nous devons mettre fin. Parce que nous voulons que lorsque les gouvernements appuient la ville, nous puissions avoir des résultats palpables qui s'inscrivent dans une perspective de longue durée. Voilà ce que nous pouvons dire à notre population, en la rassurant au nom du gouvernement central, au nom du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en disant merci à la ville pour cette ouverture d'esprit, pour prendre nos remarques en termes de contribution pour la réalisation des futurs travaux qui vont débuter d'ici peu. Nakanisa likambo etali banzela bino moko boye baite ezali ko sala pasi parce que malgré le ministère de la finance bati misolo ba ko sala gouvernement sali nyonso po ba sala banzela wana même abe moko ezali ete esengela kite ba sala banzela oyo na même moment esengela kite ba sala ngo na esika moko esengela kite penza bo tanda biloko oyo business ngonga moko po ete ezali malamu te parce que banzela nyonso ezali ya kokanga banzela mingi ezali bloqué population ezali ko souffrir yango to ko senga pena bo telemela ba entreprise ezali ko sala banzela bolandela pe bango cette fois-ci basala nzela moko ya makasi basala nzela oyo kozala béton ya solo nzela ya kitoko bacha bakusha mike wana te po ete nzela kufa lisusu sima ya mikolo et Zalikoya. Tozongi du côté du ministère de la Justice. Et si Kawapi, l'actuel
l'actuel ministre d'État, il y a le ministre d'État et de la Justice, na combo, il y a Excellence Guillaume Ngefa, le successeur de Constant Moutamba au ministère de la Justice, a pour la première fois effectué une descente à la prison centrale de Makala. Les taux de mortalité a baissé, les repas sont variés, mais depuis le début de ce trimestre, faute de paiement du fournisseur, les repas sont revenus au duo riz haricot. Wana penza mbala liboso le ministre oyo azali sika na justice oyo azali en remplacement ya ndeko Constant Moutamba Excellence Guillaume Ngefa asalaki descente monene penza na boloko ya Makala pona kotala mpe ni ezali koleka kuna bo komona bino moko penza en image bakoloba wana ete bilei to ya kokufa ya bato ezali susu mingi te kasi bolei kolia ndenge ezalaki bilei ko vande lo balie mwa tomusoni lobi soso lobi pe mwa matembele mwa nini mais mwa mikolo yo moto afunisaka biloko baza kopesa imbongo na ete l'État apesa imbongo na ye po ete ba prisonnier bazali kolela ete bazongeli kolia kaka loso na vungule na madeshu ezali kuna totala bisonio animal. Les conditions d'hygiène, la Régie des eaux ne dessert pas tous les pavillons en eau potable. Donc par corollaire, il y a des maladies, des mains sales qui peuvent survenir, des dermatoses infectieuses. Comme il y a promiscuité, ça s'aggrave encore plus. Le centre, comme vous savez, nous avons cet afflux des malades dont j'ai parlé tantôt, là, le 140, dépasse la capacité du centre qu'on a créé. En fait, c'est comme un dispensaire. Le deuxième point que nous avons proposé, c'est de collaborer avec la Régie des eaux pour favoriser, faire en sorte que tous les pavillons aient de l'eau potable courante pour nous aider. Et puis, nous aimerions maintenir l'approvisionnement régulier en médicaments et en aliments pour les détenus. Il n'y a eu qu'un seul fournisseur qui nous a fourni et puis nous sommes en train de consommer. Et tant de les produits sont des consommables, il y a certains produits qui commencent à aller vers la fin. Mais nous attendons quand même, nous avons un rendez-vous avec le deuxième fournisseur qui viendra d'un moment à l'autre pour nous renforcer pour que nous puissions atteindre la fin du troisième trimestre. Parce que tout à l'heure, on nous a indiqué qu'il y avait quand même des maladies des mains sales. Est-ce qu'il y a des médicaments appropriés pour ces gens-là? Parce que ça, c'est oui, certainement, parce que nous avons tout un système. D'abord, au départ, nous avons des gants, nous avons des désinfectants, et puis pour la protection des gens qui viennent, nous avons aussi des masques. Donc, merci Ndeko Jordan Nabaima Josali Kotala Tokei du côté à la police congolaise Bisika wapi mwana mboka capitaine démissionnaire na kombo ya Junior Mbosso Kazadi oyo asilaki ko révéler makambo ko loba ete makambo ya police bankuku esali makana kati tango elobami bongo bandeko ndeko oyo na kombo ya capitaine démissionnaire Junior Mbosso azali bongo na bokangami ya simba maki parce que bomoni makambo ya modèle wana lobaki eza makambo moko très capital et moni makambo mosusu esengaka penza oyo moni bakonzi omoni ba service olobi kasi elobamaki déjà mayeze sopani ekozongo lisusu na katinité na minute oyo capitaine wana bakangi nanu te azali présumé innocent jusque là azali nano ko babengisaki na police na DRG ezali direction de renseignements généraux ezali à la police direction générale direction des renseignements généraux à la police ndezali koyoka ye bazali nanu koyoka ye pona makambo ya lobaki soki bilili ali ndeko Jordan akoyeba na côté yango mais lokola bilili nango ya lite omoni quand même ba illustration ya bilili ndenge elongi na ye et Zali Kati na Esikawan. Merci beaucoup lokola tozali toujours du côté il y a la police tokende du côté ya Lualaba Esika wapi la police criminelle bureau Manika a maîtrisé 8 inciviques qu'elle a présenté dans la soirée du lundi 25 août l'an 2025 au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Roy Kaumba Mayonde Philippe. Le patron de la sécurité a par la même occasion renouvelé sa ferme volonté de lutter contre le banditisme urbain. Toujours Nalualaba en image
mon réalisateur Jordan Mpanzo. Présentation ce lundi 25 août au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières des deux groupes des inciviques composés essentiellement de 4 voleurs et 4 coupeurs de route, respectivement, arrêtés à la cité Manika et au village Moulou. À en croire l'OPJ instructeur du dossier, le major Kalaou, ces voleurs ont été surpris en pleine opération. Durant cette dernière, ces bandits ont opposé une farouche résistance aux éléments de maintien d'ordre public, rouant ainsi des coups à un policier qui pour l'instant se retrouve dans un centre de santé pour les soins. Le deuxième groupe, composé des coupeurs de route de Mouilou, avait ravi une somme d'1 500 000 francs congolais. Très attentif aux explications lui fournies, le patron de la sécurité en province, Roy Kamamayundi Philippe, a félicité le commandement de la police en province pour les sacrifices consentis et les services abattus avant de réaffirmer sa ferme volonté de mettre tout en œuvre pour lutter contre les malfaiteurs urbains. Par la même occasion, le patron de la sécurité a dit toute sa gratitude à la première citoyenne du Lolaba Fifi Masuka Sayuni pour son accompagnement financier dans le maintien d'ordre public. Je suis en train de féliciter vivement le général commandant provincial de la police, le général Roger Sio, PD Wetu, major Kalao, le commandant wa P-Crime. Va continuer pas qu'à y venir, on appelle une semaine tunaanza bani bambie ba chique ba petit malfaiteur bote ba petit bandit de grand chemin fazi yabo ni prison besha kujiligue mu association de malfaiteurs. Vraiment je suis très content, la police yetu armée yetu kunatusaidia juu ya kusema tuweke pe irenye ndani ya vile ya Kolwezi na mu province ya Lualaba. Mama Fifi eko na soutenir vivement ma patrouille ya Bushiku, ma patrouille ya Mchana, mafazi yote liko na ma insécurité, mama iko naweka ma moyen juu ya kusema tuweke hors d'état de nuire aba bapeti. Signalons qu'une moto servant à ces bandits des moyens de transport avait également été maîtrisée par la police criminelle bureau du Manika que dirige Major Kalaou. Merci, vous venez de voir de vous-même Excellence Roy Kamba de Philippe, c'est un monsieur correct, un monsieur qui travaille pour la nation, un monsieur qui travaille pour sauver sa province, toujours sous l'impulsion de Mama Fifi Masuka Sayuni qui est gouverneur de province et le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence Roy Kamba de Philippe, vraiment coup de chapeau à vous. Continuez Kosala Musala Oyo pour être province Mobimba wana et si Ndimi Musala Makasu Zali Kosala wana na Kobo Sanate Ndeko Henri Lévôtre Kalala Oyazali chargé à communication, il y a ministère, il y a intérieur provincial, il y a Lualaba Zambe Abatelayo. Bongo toko kende déjà kotendre vers la fin de l'émission mokolo mwa lelo toko so la mingi na etali otuwele na otuwele esika wapi mokonzi ya mboka Fachi aza kotonga Isiro ezali kotongama botala bongo en image évolution ya ba travaux d'asphaltage ya boulevard Félix Tshisekedi ti na rond-point Lumumba na ville ya Isiro en image Ndeko Jordan. Reprise ce mardi 19 août 2025 des travaux d'asphaltage de la ville d'Isiro. Ces travaux partis du boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'étendent sur les autres artères en passant par les ronds-points Patrice Emery Lumumba, totalement rénovés conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont été nombreux, les anonymes venus contempler cette métamorphose et qui ont donné leur voix pour féliciter les efforts du gouverneur Jean Bakomi Gambu. Musala ebandaki kobanda kuna na stade na boulevard Fachi Beton. Si kokomawa siko toza deva gouvernorat ya province ya biso a Otuele tonsami nesengo makasi tozalaki sirte mais chef de l'état promesse na eza réalisé pour abana Otuele tosengi merci atika gouverneur na biso boete bazotia goudron en tout cas eza esengo makasi en tout cas eza kitoko makasi papa goudron ezo salema bato baosola pamba goudron ezotiama goudron yango ezosalema tuka na pesi papa Félix Longonya makasi gouverneur na biso bakomito Longonya pa nzambe apambola bango wana baza komikosa ville ya Isiro mobimba goudron ekotiama parce que tozomona eza ya pamba ebanda osalema te oyo eza vraiment goudron ya solo. Félicitations na mokonzi na biso.
Tozali toujours dans la province Wanana Maniema et Sikawapi. Tokota la retour en image sur la visite du vice-premier ministre de la Défense nationale, son Excellence Guy Kabombo Mwadiamvita, au centre d'entraînement commando de Luama. Totala en image.
wana bauti komona bino moko ndenge na lobaka ete excellence Guy Kabombo Mwadi Amvita oyo azali ministre vice premier ministre ministre de défense musala makasi oyo asala kapenza kati na esika na mboka na biso asala ki descente oyebi ba ministre de défense baleki mingi awa na mboka na biso batikala ko liata makolo na bango te na bisika azali kokende ba ministre belé oyo ba okota en fonction mosala ba ko linga be ba mission to pe ba mission ezokenda na mikili na mpoto kasi excellence Guy Kabombo Mwadi Amvita ye wana penza pomoni akotambola partout na Congo pona okende kosala musala etali République démocratique du Congo. Merci na bino nyonso bayebosi kotala émission ya mokolo mwa lelo na tondi bino botondi mingi bandeko bisika wapi bozwami tika ete nzambe bana ko batela bino nyonso vraiment na tondi botondi na auto zali ko benga ndeko Mathieu Bosibo oya zali moko ya ba conseiller ya mama Fifi Masuka na etali sécurité nzambe abatela yo Mathieu Bosibo. Merci na Miki Balboa Miki Masuka Saini wazali conseiller mine toujours ya gouverneur ya Lualaba mama Fifi nzambe abatela yo l'homme qui ne parle pas mais qui réagit rapidement. Merci à Miki Balboa, Miki Masuka. Merci à Lutula Trading Compagnie Gilles Olango, Mwana Mboka ya solo na musala makasi ozali kosala tala ete entreprise ya ba congolais ezali mingite kasi toko senga na FPI fonds de promotion et industrie fonds de promotion boye bana kosonga ba onyoso bazali ba organisme nyonso ya minene topé onyoso tangami ya l'état pona kosalisa ba entreprise ya ba congolais botia maboko na bino na ba entreprise ya ba jeunes congolais o bazali ko créer. Merci na yo Lutula Trading Company vraiment na ko bosana te ko présenter ba vœu et anniversaire na madame Lutula Trading Company madame Jules Olango Zambe ay bana ko batela madame na yo penza anniversaire na ye ezala anniversaire moko ya esengo mama ubotami lelo Zambe ay bana ko batela yo Zambe ay ba na ko sunga penza mokolo mwa lelo ezala mokolo ya esengo que Dieu vous bénisse vraiment rapidement tokei du côté ya tozali ko benga mwana mboka mosusu azali na entreprise monene azali ko sala makambo ya minene toyebi ete congolais alingi kolata habillement parfum ya kitoko ceinture ya kitoko wana bozali ko mona Gabriel Ba collection oyo ezali entreprise monene ya mwana mboka Gabi Amundala un congolais de père et de mère kasi azali ko évoluer moi moke libanda azana entre congolais nyonso bazali du côté ya Uganda bayebi Gabriel Ba collection artiste mboka na biso bayebi Gabriel Ba collection esengeli bosomba ba parfum de marque Gabriel Ba bosomba ba jean Gabriel Ba bosomba ba chaussures Gabriel Ba azali elamba kutu n'en parlons pas pour être azali moto ya bilamba parmi les mannequins ya liboso ya makasi na mboka na biso ndeko Gabi Amundala ayebani o bozali komona magasin wana na Kinshasa ezali kotongama deja ya danze kala mingi te bokomona bino moko penza magasin ya monene oyo bakokoma Gabriel Ba collection ndenge ezali na Uganda kutu ezali moke bana oyo nyonso azala posa asala commande bobenga na émission eye bokozwa ba parfum de luxe bokozwa ba chaussures de luxe bokozwa ba costume de luxe. Merci à Gabi Amundala. Merci na ba congolais nyonso oyo batali émission et partout esika bozali na kobosana te l'ingénieur Jordan Mpanzu réalisateur le plus attitré ya émission et merci na ndeko Gédéon pe ndeko Corneille Kasonga. Merci na PDG Gérine Mbalemba na kobosana te ndeko Benjamin Bonja kuna na Molière Canal Alain Dele Zambia abatela yo abatela DJ Lutadila pe ndeko Benjamin esika bozali plutôt ndeko Ted esika azali allez mokolo malamu tikete Zambia abatela ba congolais nyonso.